mais ceux qui me gondent le bongo et tel que ça n'engage que lui bon malata mataba voilà basangana baya mutako baby ça na virus ezaki je ne timba malgré ça ben indigène na okenete OK on a baby ça caché au moins que nous se comporter qui m'a bien na matanga internet na otozana bango baza na structure te mais ngai biso commune biso bimisa wenge. Oui, mbote na balandi nyonso biso na émission na biso ya kitoko fait sociaux na Mosakoli Shako TV. Balandi nyonso na kopesi na bino bonjour, bonsoir et ko dépendre na air bo capter biso esika wa opinion se joa bino. Boye malamu na fait sociaux sur Mosakoli Shako TV. Nazo senga na biso tous s'abonner massivement à wapena actualité à chaque jour pour fait sociaux. Merci na bandeko nyonso ya Canada, merci wana na bino na pesta no bongo bonne année na pesi bongo ba mbote na nga epa ya boss Michel Chako, le boss pasteur Michel Chako et puis maman Julie na pesi bino vraiment ba bonne année okotaki malamu nzamba bateli biso mama Dembo en tout cas na pesi yo ba mbote siko zali tante nanga na pesi bato nyonso balinganga mbote swadi Stella Swadi, Bambote, Nanenya Bangula na biso awa, boss Dioniki Banda, Bambote Nangai, Bongo, Ekomela P, Modogo Visor, le boss Modogo Visor, Bambote Nanga, Ekoma na Brésil, et pas ya DJ Ker 12, P Ekoma, et pas ya Tony Mopati, Toyoyo, hein? Tony Mopati, Toyoyo, na pesio, pena Bambote, na Glody Bokanga, Mukuse Atalo, Mota direct à Brésil. Vous avez belé na nenga Brésil wana mètre 113 hein mètre 113 Mombal Gogo ta tout Luanda. Lelo na plateau o nazana leader à Pembe les tout puissants. Je t'aime Kaninda Mobali à Pembe hein l'artiste et comédien qui fait la fierté de notre drapeau la République démocratique du Congo en Angola na nenga ba diaspora to sur la Pembe to ba non bilan ya leader Nini année 2023 et l'équipe Nini année 2024 et au Tambola 2024 on a fait sociaux au Tambo on a bino bien pour Koto ne makamozali. Bonsoir leader. Bonsoir. Bonne santé. Oui santé ça va Angola tata. Oui bien tu fandika boemba mon leader a pemé na plateau ya fait sociaux lisusu. Après déjà 3 ans PR encore et toujours danger. Je vais bien par la grâce de Dieu. OK. Beaucoup de gens sont bien en famille. Non, ça va. Sommeni, je t'aime qu'on a fait un plateau. Ils ont pour la volonté, ils ont pour la volonté en Zambie. OK. En Zambie, on a fait ça dans le côté, mais il m'a promis que 2024 au côté de Donald Bota. Au côté, ça le fait bien. OK, très bien. Leader, tout aussi cette année 2023, on y va mon bandé, na bingo, tout fond l'année pour ça la paix bien. Mosakoli oza pena maele oza pena suka na maele osali bien faut to fungola pena année na leader a Pembe na fait sociaux pour ça pe bato bien quoi bato balingaka yo boni ndingi nanu année 2023 il est kelio ouais 2023 en tout cas nzamba cheki luboko na mikakato tono kutana nango voilà la maladie l'opération et l'équipe voilà beaucoup fait la paye donc mais nzambe abombingai et ça n'ira bien 2023 groupe nanga pe fonctionner pe bien puis le meilleur nango 2023 na je t'aime que na Kinshasa zongi bien voilà akine ba opérer na Kinshasa zongi 2023 je t'aime quand na kuta na boss tout ça tour du monde na Jean Samunene les opérer visa il y a porté à 3 500 000 plus billets. Il y a boss tout ça tour du monde. L'agence Swana au GTM qui a géré le corps directeur marketing. 2023 na partenaire ni moko Kendaka Zena Force centre de formation il y a boxeur voilà azongelingai 2023 na Tosca BCBC ya nanga na ndako na le Tosca BCBC il y a qui tomelagi na zena ma collègue namba utiki Chassa Christian Sugar héros dédié na masalanga Batista tuzakiwa na petit na zoro na commanda papi kanga moko bien na 2023 na 2024 na de toko chiboinde na no tuninga question na pendant 2023 en tout cas
Ça dit yo déjà tu te comment il est les 31. Ou bien tu fais une machine pena que non depuis janvier au sali bilan on est que 2023 malgré ba mikakatano ils ayé mais ça va ils sont profitable na kutana Roby Visor aigle ouais au bondi a fallu aigle boy yes quoi ça pour aigle Visor 2023 kutana aigle Visor aigle Roby Visor voilà 2023 na Modogo Visor boss Modogo Visor ayambenga bien OK 2023 na Edu Visor tout ça dans les bons 2023 na PK ka fiche au visor pe lisusu kana 2023 fiche au 23 na fiche au visor tozali na EP tozali na Ambozo Baka na 2023 wana na 2023 na pe tozali na Mao Monzo na 2023 na tozali na mo grosso ba outillage nyonso mi ba nini papisek OK papisek wateka pe na ba bloc tout tu as sur téléphone OK papi sec to zaki papi sec na des formateur ya ba mo grosso on dit qu'on kaya za formateur des boss na 2023 pe to zaki na député fils qui a la député sans parlement et na 2023 na l'année passée au na 2023 au leka na bilamba na peut être 2024 2024 au lekanga soki toska BCB sombala mane na lobi un mot au lekanga te OK mais soki kaka toska pesine kaka avantage na ye au lekanenga mamuyala mutu nanga pena ya mokila kala mokila chiffone mpe kaka na 2020 donc na 2023 ne pesika makambo ebele fonga so baporte mosusu bapartenaire mosusu babakisami na 2023 na donc 2023 gloire à Dieu donc bilan eza positif pas ya leader a pembe pour nanga pena c'est bon RTGP toza kaka wana na 2023 ne yamba biso bien ils ont contrôlé biso bien chef Edo chef Edo toza nepe dans les bons petit nanga Zulubinda yaza mutu aza directrice nanga na ndinga Congo toza nepe na bakino wana 2020 toza na président Caleb Tokebana na kini toza na président Ladin Zongo Sobe toza na Mao toza na bato bele toza na PD Nada toza na Brifila Merveille en tout cas 2023 na kudana bato bele leader au moment où je vous parle oui que Ngaina tozara trouche congolaise. Nous venons de perdre oui notre Tiyu. Wana monima ya congolaise. Tiyu. JC Fonge. Tozaki na récemment awa. Avant ba fête wana tango Maomonza bengana oza mwelo na komeboye. Avant na kota bondo kuta ina na oncle to yambana wana kaninda ndenga oncle nga bien tout ça. OK à côté. Abia sawana na komi pe mayobo abi pesa iban. Après si moi ça les transférer ça moi ça l'est bien en 2023 na le patron bien bakabara na iba 2020 ndenge boss Pablo Kina ça là ba surtout kia boy pesa iba na ça le transférence boss Pablo Kina 2023 na pe coup et comme il paye boss Pablo Kina passi ba côté là qui est ba bandi ba beti maman la biso poupette na ça c'est mais nzamba ça grâce à confiter celui qui a le colomé quand en 2023 voilà 2023 le boss Pablo King les grands déclarés à fêter pas anniversaire voilà quand en 2023 donc 2023 on dirait Bibi Chaminata Kayo Boye peut fêter anniversaire en 2026 et le 26 décembre voilà à fêter pas anniversaire quand en 2023 maman top a fêté anniversaire. Quand en 2023, Biloko passe Dieu na Mumbafu a fait anniversaire 2023. Merci Nabato Nyonso, basali gento renouveler sous amizade. Nos relations batu ya bien. Ouais bien tiré ça bloqué déjà. Ah ça bloqué. Yo do bloqué. Na bloqué. Ngana tiki ka rande semaine oyo. Yo pena copie bango espace belete. Bato batonga. Tellement que WhatsApp na compliqué ki na tika de bato batonga biso après yemo ka pesi numéro na yo. OK. J'étais benganga. Okomo benge boye akomo ta mutamatolo ta mutamatolo ye mutapesa afali pena batu mo tala zo benga benga mutamatolo zo benga ngai do yeba ke na bloquer yo ngape na bloquer ngape na bloquer ngana sina bloquer yo ya ko se déranger to ngai ya tanu ko tonga kinga basala bisala ke tonga kinga ko na benga kiyo oyepa tonga kiyo na bina ko bloquer voilà
bloqué. Donc bien pour te renouveler pe les sous déjà na la dynamique claire la couleur à Maracana wana te renouveler merci na réception déjà les premiers nazali bien nazali na ngwana pe usaleka oyo salaki na nenge zalaka dynamique claire Arnaud Pakekebe Arnaud Pakekebe na grande sœur nanga nono Lomboto Maracana na 2023 non nazali awa ana Londa oui na mon kala asa na pas de fait bien bien ko non botango Maracana et puis ça mélodie déjà là a changé d'adresse danger quoi a changé couloir wana kalizaka couloir nino couloir commence ko couloir Maracana ba nyoko le biso na couloir wana couloir nini wana na couloir nini le comment bouleverser sa référence non puissance na masa na Didier Romario manono fana icône mboka vraiment et comment ka couloir Maracana déjà couloir nanyo oui biso siko à part ndenge au PC bilan en 2023 ngana yebi na 2023 na yambara leader je t'aime kanina na plateau il s'est dit que non azali numéro 1 ya artiste comédien nyonso na kata ngola pona lega na TV na sasa olega na TV ala sasa olega mali bete leader te kasinga na ngana ngalo ko solo oyo ngoko sera makambo na bi pona olega na TV na za numéro 1 pour le seul groupe olega na TV za yanga les seul groupe les gana TV so ba groupe sozo les gana ngo na rappelé ka mamuna collègue na tshelo ba vidéo na rappelé ka nde oko bosa na poza mutu on bosa na comme ça rappelé nga 2023 ndenge luté ko lega bo leader kaninda leader a pemé aloba za numéro 1 ya artiste comédien nyonso na kata mboka et puis kara 2023 wana nde leader a pembe ya saki voyage na ba collègue na ye mais retour na bango ezaki rupanzana tanga ye pe sous bois sali sous émission alobi na voyage ki na ba yuma na ye ba kité ngara na numéro 1 te na ba ki ba yuma te na ba mama yuma to ko moko silanga te no ko te to voyage ki na bembe ya mira esa to ko na Kishasa muto mtazo ki na ndenge na ye muto mtazo na programme na ye bref anu mona nzelonga na zongela ki ezaki yuma te Koko c'est la marmite pardon. Vous êtes 2024. Bah il faut contredire yo mais au Lubek non té ezali avion mais selon les informations ba fuite et robima après que ezali nango nzela ya avion té parce que même ata vidéo oyo ozo quitter en avion ba na yo vidéo na même ata no toka yo zara un mosali pe selfie ata no toka bo zigo avion tu na nini yo son absolu passé te mais to appeler ka ba yo so moni bato ba lobiana na yebi ta dame na bango ils ont une importance c'est pour parce que sila kala ba yuba ba vida oh fallait ba kata ye ba kena na mon refuge moi dans monde théâtre nyango na tolo ba figurant ce sont des figurants ba sala analyse ya avion na ngana ce sont des figurants mikolo zaka figurant OK somme toi c'est le côté bien figurant OK quand na monde art même na monde quand na monde théâtre quand na monde musique ba figurant OK ata na monde ya ata na monde presse nde toza ba figurant peut pas ça ça la nelo ba figurant le mikolo zaka figurant na auto le bandika moko ata ba sokoli ba kolata nini boso balati ba okeli at voilà siko lelo komi ba figurant nazo ko inventer nazo ko créer un artiste aza motoyo afanda ka bulaka figurant za nani figurant za motoyo a foudre na rien OK ba ko tseke na film aleki ne kaka OK ba monika tam su Christian Chibango zo filmer tam zo filmer nani azo filmer masana ngai kinga masana ngai ngata na kombo nae Robbie Visor azo filmer tam su Robbie Visor a uti ko zo ba plan na na nini na chance Christian Chibango zo filmer noko moko aleki wana il peut tout à tout le peu la terre visor ouais net na congolais tous ba figurant belé ouais c'est ça donc tout le monde attend sous asa koya na kaya atira bakasha donc toi Nico toi monde ba 2024 monde ba figurant non tu peux me noter ba figurant quel est le plus mauvais souvenir en année 2023 avec leader je t'aime Kaninda parce que ça ba né oyo pour nga na yeba ko net moi bien eza né oyo au passé na moi ba remarque belé il y avait des critiques il y avait des injures il y avait des attaques il y avait des combats et tout mais yo moko siko consciemment
eza eloko nini obi bakoma na bacritique wana eza top na nga voilà soki basali ngango te bana moto bakosala te voilà parce que un parasite moko bo bakosali baremarque bacritique te ok faut ozalaka je t'aime kaninda ok le tout puissant faut asala baremarque na bacritique mpo na bonne marche ya future na yo parce que je t'aime kaninda soki nazalaki kombo te na mboka oyo nazali ta mosu koteka nanga ndenge masala nga alain visor kuta teka visor ye kuta aza na kutu akoma présent bawarobe baremarque na bacritique eyaka poni boni siko na nga naza artiste opinion donc cela veut dire que non ngai baremarque na bacritique nalinga yango makasi yango tekolisaka nga epesanga so force ya kotravailler epesanga so force ya koyeba nini nakosala mpona lobi alors soki naza moto naza koboya baremarque na bacritique c'est que non namiyebi oyo nga naza te voilà c'est ça ba mauvais souvenir pour nga na pesa na cha na première position te mauvais souvenir ezaka soki moto akwei be moto azo fonctionner sous-te wana eza mauvais souvenir mais soki moto okweyaki otelemi opupoli otamboli eza su mauvais souvenir te na tiaka yango na première position te mpe na kontaka yango te mpe nasalaka yango na kati ya na agenda na nga te nakoma so ba mauvais souvenir te merci pour la eza lokwa masala nga tonto lumbi le fonds monétaire tokutani na ye azwi ta mosu 20 000 30 000 konza apesi nga tia na poche motu mosu ayobimi lide akabelanga mwa 20 000 ozwi 20 000 akopesi ye 30 000 nga nasengaki yo mpona makambo obone nasala nango me motu mosusu aye azwi yango azwi 20 000 donc cela veut dire que non ekoza mauvais souvenir te mpe ekoza akosalanga choc te mpona nga ezaka keno ye mpe aza na problème moko boye alinga traité na 20 000 wana donc cela veut dire que non tose partageaka badouleur tose partageaka baplaisir mpona ngai nana mauvais souvenir te na 2023 nyonso eza pembe nyonso eza pembe oyebi ke bato baprofite nango esali biso mpe bien parce que koyoka oyo koloba boye na nyonso affronté tomona binake non nde baloba l'homme se découvre devant les obstacles c'est-à-dire ebakisi oyo lisusu c'est-à-dire bokoli moko lisusu donc nde naza boye kilo nangai koyimba 96 97 oui à part kilo mpe suki bapembe mpe komi so etondi lisusu donc cela veut dire que nosona komona le 3 mars awa nasala mbula ina nde so ebakisani donc mpona bon tokosona so mama le 2023 te posi eleki nango sikoyo bato se déranger nango te pas se déranger na bango mpe te na défaut moko boye to na erreur moko boye baondo continue nango kaka na wana déjà wana ezaki kande na oloba bafigurant voilà bato nyonso basi baleki na carrière na ngai bakomi nde bafigurante na le passé déjà 2023 komokutala siko 2024 j'étais maosala nini oyebi ke bacomédie bapesa j'étais mikaninda image moko boye neti ya matolo c'est comme si bango kutu baza makasi kolekanga yanga matolo na nga nazolata bien naoleka na tv nakenda pa babos na objectif yana babos mosusu so obengi awo yamba o te nga denima na otokutana masa mo ebisanga tokola mpena na Pablo King le King me na obenga yo yamba nga te bakola na ye quartier moko bapire mpe lisusu me nga so nabengi boss Pablo ayambanga voilà ayambanga na facilité na otobenga ye awa mpona souhaiter joyeux anniversaire nasala vidéo natindeli ye akomeli nga merci ndeko tout ça nasala so nabengi mpe lisusu arépondre nga na facilité siko bato balobaka matolo wana fallait pas blopa kimanga te eza bango moko nde baza na banzambe nango parce que ozobeta matolo me oza organisé te parce que na monde na biso monde ya art monde ya bino bajournaliste monde nyonso tobetaka matolo nga nakutana bato mosusu na ndima te ya kobeta matolo nazobeta matolo mwana ntango komoni awa eza te mais moto anga na mbangaki fo na mwana akende taka prêtre nazobeta mpe motu matolo ngabi ye babeta matolo aye na cope nanga tozana masala ngai nabengaki bosa mboka toska besebese mbala manene baye kobete matolo epai ya bos motu anga namonaka moto mpe na patron maye kobeta bos ngabi mesege no nazanga moko te jadon Mercedes ototombe yekutatonda ne biso jadon Mercedes wana tobeti matolo abeta atongaka bato te mais siko nga namona bato batongaka biso wana baza baincapable voilà po biso tolekaka bango oseni babwaka yo
bazobwaka yo tofai na plateau bonene natanga kombo ya aigle boye tonatima chemise na mwa bleu boye keche mwa bleu boye adidas boye nafai mpena na plateau bazobwaka yo mpe natanga kombo ekomi tokopesanga part na nga oma bata moto ya matolo oyo na ngai parce que yo osengi yango voilà tozala na matanga ya air double animateur mo ya kabu akufaki tokende cimetière na bamasa tokuta na masa nanga stone mawezi j'étais mais tobunda na kala zo numéro ko na cimetière wapi na bien fika pe numéro toyeti na parler to sisi totoke j'étais na biyanga na kebi ya to solako abengi na peme ye moko na volonté na ye mamona tabo masa mwana sima na landi atabo masa fongoli porte-monnaie papa moi 20 chaba ya ebo ngai yo bobeta matolo na tuyo posengaka j'étais mesenga te bona pe moto abi ya pese kasi nga bapenga fe miye bape combien 2000 kwanza 10% oya onga na zwi OK ça dit quoi valeur monter toi valeur monter a peu domaine na etenga as artiste masa na osatanda na koleka na tebe na kubwaka ye so yi akubwaki wapi na radio tozana ba comédien ya o dans benga ba figurant baza ebele na mboko batambolaka kobeta beta matolo bamongo bazwaka basala na oni batournaka pete kasi bango nde basambwisa image ya jetem OK mais siko lelo biso na bango toza na différence ya makasi parce que place bango bakendanga nakendaka te OK place bango bakotaka malewa nga nakotaka te naoto peti nanga tobeta te biso tokotaka malewa epa nani yebela nayebela yo bayebe kuna nayebela mais une fois nayebi mokolo mosusu espoir ngoma yonzika solebembe abengisaka nayebela wana okolianga biso na kolia nyama zamba est-ce que petit nanga beti na tamu siaki na oliaka poisson na légume mais nga naliaka nyama zamba tala différence ya damage nyama zamba déjà na maleo elaka nanu cher mais nga naliaki nyama zamba ye aliaki Thomson na légume. Très bien, leader. Je t'aime quand il n'a pas la différence par rapport considération différent. Ma sananga toska BCBC obala manene. Kitoko 2024. Tout solo la lelo peut ça biso bien. Est-ce que pas style na ndenge ba projet na ezali na ne oyo. Ofani pis moral bo na ndenge ozolo ba koza guide déjà ya théâtre na minutes oyo na ndenge ba diaspora na ndenge foté. Parce que tout le monde a osé. Yo bozolo bango. Nabi yo polo base yo po fana kwa mo bozo boya. Yo comme il s'appelle le tout puissant. Kasi le tout puissant ba mi pesa banzambe abolobata. Ba mi benga banzambe awa. Oke nzambe, ta muto azoba za nzambe, aza supérieur makamnyonso. Ba mi benga banzambe ba supérieur mais sur le plan artistique. Siko yo na ndenge to so lango yo siko beti lo monde dit ya plafond. Tekasi mutabi bengi nzambe mutabi bengi mususu oyambaka na plateau mibenga kaza nani chef coutumier na mboka ba chef coutumier makamune so la bonito mais que un chef coutumier ozo c'est le côté na monde art c'est que chef coutumier te benga so ba surnommer chef coutumier na mboka o bien so ba pesanga pouvoir wana voilà mais théâtre na Angola o na ba sala te benga ndo sa théâtre OK parce que pouvoir ne se pas nanga nabika le tout puissant bapesanga on a Kinshasa et pas kulutu nanga moko namoni izo comme moko po nangai et kenango bien na accepter yango oza ko s'auto-proclamer comme numéro 1 na nenyo ke o parce que papa takinga bazali ba mama ibanga bazali tena normalement na muta idée na minute oyo papa bazali ba ezoka bazali ba bokona bazali azana susu na makasité au gérer au diriger au prendre les devants mona ki ça eza Belvina si la mutu ba diriger ce qu'on est théâtre na minute bien sûr que badina na bazali bien sûr que ba Aida Ada ba ça la pebe fort et ba bobo manoka ba ça pebe fort mais ce qu'on a ndenge ya bangola ya ba diaspora na minute oyo muto aza na actualité ozo ça est fort et ça je t'aime kaninda pour ngai le bibo pardon non le bibo il fallait bo sangana ou bien ta diplôme de fallait to sangana bino pas comédien yangola ou bien ta diplôme de mérite non mérité na tombo la culture ya ba diaspora na Angola ozo mérité ozo présenter culture ya ba diaspora ba congolais
diaspora ko présenter na pena diaspora biso to ba diaspora les seuls na monopole actuellement c'est moi na visibilité c'est ça bien que yo zo di mela pena na ngabu na wale longa na linga konde yango na visibilité na ngai elonga na linga yango comme ça les mise goût na visibilité na ngai na ninga mboka na RTG na ngai parce que ça world on calculer peut-être au ça la structure mo boé ou bien moi sien wana moi topé joueur bien wana seulement sélection kangisi pina bango pour représenter pina drapeau pina na ninga veripo te ba sango défense personnelle ancien na film na mingo yebiki non na joué pe déjà na papa Takinga OK na joué déjà na papa Takinga aza icône na biso naza déjà na bandeko to tourner to calamité to na voyage na préparer voyage moko so na kini na zongi to na moi déplacement mo to ça na bandeko na ancien zolobana OK obi kino na sala pe structure mo boy muta ko bebisa mo zaki junior timba OK na sala ka première structure to memaka to kenaki ngai bidi ezoka vaide to ke lunda deuxième fois to ke sundenge moko mais muta ko bebisa zai na virus zaki junior timba malgré ça voyage ki na e mais to tsa suko awa carré entre nous mais dès nazo ke kini boy retour na kini ba déplacement monsieur zai nazo za ba contact déjà de banda les autres c'est que non soki na ye to ki no présenter ba spectacle na ba province OK za la kaka est-ce que présenter ba spectacle et koleka pour présenter pena ba ko ça ba film pour na bato pe alibanda ba mona pena ndenge ki ate Angola pena te ba libanda soki lokwa na sana groupe nanga ki Angola lokwa nazo sala nazo préparer film motema makasi OK na ko préciser ba collègue nango baza ba ancien OK kingani baza déjà na casting nanga na ko inviter bango na ko inviter bango ndesa na film wana to zela pena to bato ba linga o featuring OK na sa featuring na sa featuring pena yo merci na ba réalité kilelo oyibi ndenge pesa ki pe makambo nango voilà nazo sa featuring isusu na bandeko o nakoza égoïste te eza TV OK faut biso tout bénéficier nango voilà eza ba droit na biso eza ba droit na bango pa nanga na pena ba droit pa na bango soki lelo linda nga sa film bensinga na okende na travailler ye pe so sa film bensinga na na travailler sauf ben indigène na okende te on a ko bebisa cacher na te na ba groupe moko boye parce film okende e banité ça dîner na minute o to zela pena na film o kanya ke sila dès kanya ke sili avant nga na kekisha to banda déjà tournage OK na film na to zela dia bo mona ba artiste le roi ba Mogondo ba mama Moindo bo mona ba artiste le kola ba para casting osali bon to la ba sien to mona o bi mama ibanga e bi force mama ibanga na théâtre monde théâtre azana mboko yo na yibi ke mama ibanga azana mboko c'est ça ouais azana mboko ba tupe ba linga ba mona mama Moindo mama Moindo alika déjà o bi ki alika kati e bi ki alika na nini pa ya nani kana RTG pa ya nani navigateur o bi ki alika kati ngalo bina nenga ba sien alika déjà kunati c'est ya zandete na tout te akozala na epeti OK ba Mogondo ba est-ce que mama Moindo alika na nini na amitié Pablo Kin Zoua bomaka obi ki alekaka oui ozana na information na sema oliko kotsa kaka polémique mo polémique kutu pété parce que alekaka na déjà voilà alekaka na ye so yabi pena benga ye akoya na ye au moins que no se comporter ma bena matanga internet na otozana Mogondo avant de peka na kitso fandi oyo na tuni ceux qui na ne nenge sila ki boye to ko yo pesa diplôme trophée de mérite et pas ya meilleur acteur diaspora na ninga Angola abi mututé et engagé ka yete na tuni na yemo ka bipé na nga pété pas travailler te menga na travailler Mogo na travailler te après sa diplôme de mérite de moto mérité nga je t'aime kenga na sengi ba pesa nga ngote mais ceux Mogo na bi bongo et tandis que ça n'engage que lui na minute oyo Angola terre peneza vide à théâtre ni na structure moko boye ba comédien bazana moi congé bazana congé té mais bazana moi ko panzana quoi c'est-à-dire ils ont ils ont structure montée sous ils ont réunir ba comédien malgré moi beaucoup inana c'est moi wana wana ce que ozolo bana que non
aux autres c'est basé beaucoup plus dans le polyvalent. Ok. Bato tambolaka na baba, bato tambolaka na répétition, netinga structure nangeza toujours non méritant déjà, non méritant toujours, tu répéter chaque lundi. Ok. Dans salle de fête Père la Negra, na Kapolo Awa. Tu répéter chaque lundi de 9h à 15h. Déjà boy tu as un repos lundi autour de activité. Donc ceux qui bango baza na structure té mais ngai akangola nanga avec chef Biso Beni chef na biso Zoro té na est-ce que ya ba diaspora ba comédien nyonso na ninga ya Angola quoi moi je fonctionne mais bien qu'ils ont fonctionné c'est ça oui le bango question leader question ngeza na za besoin na ye basko na minutes oyo et bien que buba de best supérieur Nzambe ana Kisasa azana Kisasa moi quelques ba comédien bili bazaki pi awa bana Kisasa voire même que président et artiste comédien nyonso na Angola azana Kisasa surtout la question zo seka Nzambe ino baba twalicho olaka na mutumela na mutume soko fa na plateau mama licho par rapport ya nini ngala lobi boy président et artiste comédien nyonso na olbelo côté pona e ya la chef coutumier ateka bakisi entre temps chef coutumier entre temps ateka bagwa so banu betali sone mota o ya lekela ngo so finganga maybe so ke Kisasa ba beta yo a so programme Kisasa e pa nani ba beso Kisasa ba commune ke senite biso commune biso bimisa wenge commune Bandalungwa Bondal bimisa wenge bongo tambola te na tambola partout Kisasa pe mdi ngako to wana kena kiba ojaenda na zongaka na kena pa masala ojaenda omokende ojaenda tango tango président tala omono le kaninda je t'aime kaninda je t'aime leader a pembe ko se déranger na iloko mote ba petit na biso tout ba ça ba désordre na mboka o ba yebinga na protection moi tu ne peux pas imaginer na mboko maman na protection moi ba masa tu kirikingan ba diwana kaninda na biso mususu mona fani na kwa moko bozo mela moi waka mais ba contrôler ba protéger yo to so mutu moi ya beta ta mwa mbata boy mais ba ko panza mutu na mutu donc cela veut dire que non nga ba yebinga OK même na Kisasa ba yebinga partout kana otambola oza besoin so na Kisasa na bengo na bayo na commune na ngaba oui na ke na ngaba na ke lukanani son excellence Charles Mutamutu na ke lukaye nga je t'aime kani na osala vidéo na ye et pas honorable papa na zana honorable awa bon honorable les seuls qui nous restent na osala publicité nga ngayo na pétition omoni toza batu mususu un artiste aza motoyo apportaka un plus et pas ya boss ou bien pas ya honorable Moroboy un artiste qui n'est pas honorable Moboté bokaka bakabelo place à rolala allez ozanga makama osala ngala osala promotion nga parce que na TV lisusu oh très bien docteur Serge docteur tonton Serge vraiment Nzuli métropole na centre na biso munene kitoko awa na palaka awa centre médical Maria Expérience boss bionique Ibanda opesa na boss bionique Ibanda boss meilleur V ya loge na biso Zéphérine Ibanda to sa publicité na yo yesa biso ngana linga aigle na biso aigle makam na aigle na ye pa publicité donc isomo na biso aigle Robi Visor ouais non montomoko kitoko to comme na so pena na suka to chité awa to sukeli pena lelo awa leader kaninda et ça plaisir et to zano le sous na fait sociaux au moins sali mosakoli chako bien Musakoli Shako. O balandi biso pena $500 na ngawa no tindaka. Mutaliaka ngoyo na zwaka na ngelo ko Musakoli Shako. Na $500. Kala ngakata ngo na bolingo na yo tinda mo $500. Milelo suna bandeli. Charlie Luboya Kima, tile la pesa mbongo na ngate. Grand prêtre Charlie Luboya. Luboya tilelo. Apesa mbongo na ngate mais o Yesusu na Musakoli Shako. Ouais. En tout cas, $500 na sengo pesa nungate. So pesa na pete.
il va que communiquer Mutoginanga. Ok. Pour nous, on a plateau, Mutoginanga. On peut s'en mettre bien. Plus 244, Voilà. 946, 90, 92, 70. Voilà, numéro, je t'aime quand il n'a pas contacté. Voilà. Bon, c'est là. Nanyonso, Nazan, la chaîne YouTube. Donc, je t'aime Kanina TV. GTM Kanina TV. Vous s'abonnez et vous savez bien. Les lots, nalinga qui karato partager nan de konangai. Vraiment. Et nalinga qui ming me ermo bambu yakaye. Ok. Ermo bakot sakina bambu man na ba inkoni. Ko bana kombote. Ko pe bana makambote. Baza ba figurant. Mais biso bato nzamba cha likabokati na biso ba soutenir biso ti na makamususu. Voilà. Je vous aime beaucoup. To bandi anasika ezala anemo prospérité et longévité et ana ba bonheur et ba partenaire na nyonso oyo tozo banana bino 2024. Voilà. Oyo to bandi tozo banana bino 2024. Merci nzambe azana bino mususu bana déjà produit parce que bango publicité car ndenge wana maya lobi boya espace eza nango eza yanga na mona futa kango. OK. Ah nazo dembele pa mutute naza pacteur à mutute na moko likonzi ya Kiangola. Très bien, Tozagina Likunzi à Kiangola, Tokom Nabiso Nasuka, Botikala vraiment malam. Je vous demande de vous abonner massivement. Hein, Bato Balingaranga, vous abonner massivement à Mosakoli, Chako TV. Ah, on a raté binoté pour faire sociaux et ça maramba bien. Na PCP Mbote Bongo na gel la diva, que le Seigneur vous console. Na mitwazo lela, ya on va vendre na stand-by. A obomo na eli système kalami ta ozonge la bino na actualité à somo avec gel la diva, marambo eza sou bien. Na PCP Bongo Mbote Bongo na ingénieur David Tukwezo, ah Tukwezo babi yo ba bengo mikolo yo effacer les tableaux. Car nengo tsheba caméra na bo salima mba bien. Pour faire sociaux, toujours. Merci ingénieur Totikali, toujours connecté, branché, na fait sociaux. Leader. Merci encore une fois de plus d'être aussi ici. Ah, merci. Tous ici, na soit bien. Mais les gars, il y a propre. Merci. Na concordant na chemise. Na chemise, ba blé, ba nini. C'est ça. Yo ata mambo te. Ah, on a pembeni, na malonga. Na ndenge Angola boy. Ba mala ta mataba. Voilà. Basangana baya. Baya. Ah, soin na soin. Na bisu mikolo garde-robe na mikolo. Ya solo. Papio mawa. Idée. Mon habilleur expérimenté papio mawa. La minute oyo. Ndenge Teresa vide. Va comédie tout. Bah aux élaga au s'auto-proclamer dans le baquet. Arobi président Baptiste comédien na Angola. Na banga mutute. Nazo banga mutute pono baké naza président. Na loko naza président ya groupe théâtral à Angola. OK. Naza wana. Na pesa masa na ngai Baptiste Sambote. OK. Na Christian Shoga. Héros de Dieu bazana mboka. Puis bino ba mbote bele ba masa oza mboka na biso. Mboka na bino bosala nyonso bolingi na pesa bino conseil opesa nga raison et non azar impoli ça chibango lo baraboy moni ye na ye ye foyer ba ke ye ali kaka ye pe foyer ba kinga na le kaka yo à la prochaine.